Merci bien, très chers fidèles amis internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.trace RDC News. Là, c'est bien votre humble serviteur René Abiri, le journaliste Nakatsa Trace RDC News. Aujourd'hui, là, nous sommes là avec notre artiste comédienne Owapi a évolué dans le groupe Sans Souci. Owapi paie à son âme premièrement à Sans Souci, ainsi que bonjour et puis bonne fête de la femme na maman tout au balinga qui Sans Souci au pe balinga ka groupe Sans Souci au bazo continue toujours pour soutenir de près et de loin. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'une des filles Yakati à groupe Sans Souci. Là, je dis un très grand merci à Prince Kapongo, le sénateur des États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas dire un très grand merci à Janvier Makuluka, l'ambassadeur. Lydia Kapajika, merci beaucoup, de gros bisous à toi. Paola Schengen qui est à Londres, Cornelia Douci du Vinci. Et alors, actrice, bonjour et bonne fête de la femme. Oui, bonjour, merci beaucoup, merci vraiment. Voilà, Myriam Central. Myriam Central. Voilà. Myriam Central, fruit, il y a groupe Sans Souci. Fruit à groupe Sans Souci. Aujourd'hui, êtes-vous fier et que au Télémi devant au milieu des artistes et comédiens que présente comme étant actrice il y a groupe Sans Souci? Oui. Vraiment très fier. Ah oui, et éloge yango honneur yango olingara beaucoup plus aux yango par rapport ya fait au sala ou bien par rapport toujours ya combo au président Sans Souci Atika. D'abord combo wana nous allons monene mingi. Donc combo wana za soka mutatangi yango ata kuto lekano na TV groupe Sans Souci. Et betara déjà na matoi. Donc eza déjà honneur nanga. Avant na nga moko na lobaki na za milliard d'artistes à groupe Sans Souci. Combo wana kaka groupe Sans Souci wana en tout cas combo wana eza le roi nyoka moko boye o balbaki bemba nyoka sila somote. Donc combo wana eza bongo eza vraiment makasi. Voilà, ebele ya ba groupe théâtral o wapi tomona ba leader na bango ba kufa groupe P et kufa. Mais aujourd'hui, le groupe Sans Souci est persister toujours encore. C'est grâce à l'effort ya banani. Non, groupe Sans Souci, ce qui est vraiment évolué parce que tous les président de la poudre de chasse Motoyambo, notre papa, oyo vraiment yemoko président Sans Souci, ngana benga ke kokonanga atikela ye. Donc akamba biso yango banda atikela ina bénédiction na ye moko avant kufatika kango yango kamba biso ti lelo na kata groupe Sans Souci to ngi to kokisa 10 ans. Donc le 23 juin awa to kokisi 10 ans banda président Sans Souci akufa. Donc salemate eza bato misusu basala ba inane basala ba 6 mois. Donc président Koufi Boué mata na ba orchestre ya ba musique et kabonara déjà. Mais biso 10 ans toza kaka. Pekana président na biso donc esprit positif car même moral. Voilà. Esprit positif. Là déjà je te dis déjà félicitations Myriam Central. Merci. Voilà, tu sais si c'est pourquoi. Voilà. Totali na écran, tomoni série ou puis au tourné. Bien sûr que le moment est un peu difficile dans la République démocratique du Congo, mais quand même vous avez osé, il y a qu'à se faire apparaître. Or c'est pour la première fois dans le groupe Sans Souci pour ébeler tout le monde à soit à Longwe, à Kenda créer groupe naé, apprendre à sali film, soit série naïnde côté. Mais au sein de groupe, au bimisi série nayo. Et alors, na minute où ils allaient cartonner. Et alors, ils allaient intituler na combo ya le motema ya moi si donc na français tobi le cœur d'une femme. Et alors, félicitations. Betela biso mwa muke. Lisolo yango pe idée yango. Et ndenge. Bon, idée wana ya osala film wana motema ya moi si. Et ça que le quoi on a dans la carte groupe Sans Souci. Biso na groupe Sans Souci ba formera moto azana ba capacité nyonso. Donc, un jour, on comme caméraman, un jour, il faut un metteur en scène, un jour, il faut un script, un jour, il faut donc, nous surtout, capacité, nous surtout, au cinéma, dans le groupe Sans Souci, tous la formation. Donc, c'est pour cela les longues na formation, on a dans groupe Sans Souci, il y a un sali marambo, oyo, bino bomoni na TV. Ah oui. Et alors, tout cela, toujours comme Makambo, ils ont un film. Mais
vous avez intéressé qui pour participer à un film? Le quoi acteur ou jouer dans quatre films. Donc na bengaki Mama Bakata, na bengi Papa Alain, na bengi Papa Sundiata, na bengi Marie-Jeanne Bololé, na bengi Ange, na bengi Rabi, na bengi Eric, na bengi Gelor Kimbimbi, na bengi wana batondeur à groupe sans souci hein. Na bengi donc bazaki belé, c'est-à-dire que tout le bakeno bosse complétaka bo sunganaka entre bino na bino, donc vous avez cette harmonie. Oui, tout c'est complétera makasi vraiment. Wana vraiment eza bolingo ezarana na biso ba artiste et comédien ah wana na RDC. Voilà. Tout moni obengisi bato ba kombo o tangi, mais apparemment bato vraiment o tangi ba kombo wana bo solo la très bien. Oui, tout ça bien, à taper sur tout ça bien, mais musala nanga inde mutesenga ki bango bazala wana. Donc bazala ki pe pona musana bango mais tout ça. Mais apparemment il y a de ceux au pe balobe que no bango bakoya te ko assister pour aux encore donc nouveau non na solo ba musu balobi ke zano excès des ailes ezaka ke olinginde okoma le rôle ba irsil pechanga ba devoir o ba tikela bino na kati ya ba série télévisée donc ezala qui vraiment un peu difficile et puis na ba film le quoi ndetsa bino il y a pas si tout le monde na ba star il y a comédie na bino donc na ba film ndetsa ba nouveau débutant o bazo apparaître mikolo. Non, bato balobi bongo bon je sais pas na ebité so basala musana bango ndenge nini parce que bato o ba yebi musala oyo akoki koboya te asala musala en tant qu'azan musala mususu te le bas que ceux qui bazaki empêché peut-être ba voyager parce que artiste et comédien belé ba comment voyager le quoi na mususu po benga ki pe biso kaza empêché bon wana pa meza ki grâce nanga bato tout on a tapaki bayaki le bas pe vérité te za vérité bato tout on a tapaki ke na benga bango wana moni ke na bengi bango. Donc, eza bon, na sali na eza te que non ça la concurrence na monto non. Eza ka que non eza musala na yekoli, na za pour ça ba ba mona capacité ya musala yango. Donc c'est ça. Eza te que na zolanda na tala po ba ya exilé, bon bien ya exilé. Ya exil a sali film na ye. Ya no na âge to ya no na musala. Na musala ya na âge, je peux cause appeler maman na musala. Parce qu'il y a bandango kala ozomona pas en plus baza ba exemple à suivre parce que bango nde mutu bazaka na kata groupe Simba asali film bato musu na maramba théâtre baza ba exemple à suivre te bon ngana landaka oya malamu mais oyebi ke ba artiste ebele surtout mingi ya basi ba mutakaliza bango na internet. Bon, wana na yo lobby exemple pour yo landa exemple pe mutakala donc tous attendre pe un jour pe Myriam Central mutakaliser vraiment donc na YouTube. Non ngana zolanda te ke ya oyo lobby wana ngana zolanda selon musala bango bazana kata groupe na bango basali pe ba filmer basali pe ba groupe te ozomona na ndenge yo lobeli na biso pe batutozo ya sima ezaka étape par étape tango bango babandaki na lokwa biso boye tozaki na ba mama loso ba mama waso au tutika biso tozaki na batebele bele ozomona ba mama pembele ba mama nini lelo ba mama na pero baza sote ba pemi ba misusu bazina bango ba konjo moni bango pe ba remplacer et le rognon sote za remplaçable donc ngape na koko ya lelo lobi Myriam pe ozomona donc il faut pas préparer déjà kutu ezaka honneur na bango soki bango muto osala eloko bamoni kizabi omoni bato baye wana parce que ba sepeli tant bayoki idée bayoki histoire no eza idée moko ya ko appuyer yango tokota na film ya mwana oyo to jouer pour esala kitoko. Voilà, pour conclure na sujet concernant mon thème ya mwasi et alors vous avez un peu parlé de quoi en fait? Souci nous allons communiquer message nin, au transmettre message nin à ba fan au balingarayo parce que nakolo bakeno olingi o créer aussi une nouvelle base. Il y a vie na yo mo ya keno batu bazala na mutu keno il existe une femme qui travaille aussi très bien olinga qui m'a au transmettre message nin. C'est ça. D'abord na musala biso to salaka ezalaka kozala vraiment na ko persévérer mingi donc na degré na ndenge ya musala na nganga Myriam na salelaki na lingaki na transmettre bato degré ya musala nga so na tananga ona yekoli bato ba comprendre quelque chose que moi na mwasi wana pe na ndenge osala
musala oyo alors ça on a ba aventure et ça pour comprendre quelque chose on va comprendre yango abimisi parce que biso nyonso tout ça là eloko moko boye kaka ata biso tout ça là ba histoire faut tout intrigue donc intrigue wana yango wana nde mutela kisaka yango ememaka histoire donc eza mutu yango pe eza na vie na biso bato tango osala musala na yo bénéfice nango ezaka nini biso tosala théâtre bénéfice nango ezaka koyebana ozomona po totyaka nano mbongo te po biso ato apenza na bambongo te bato bakoba ndopesa biso mbongo ekoya na koyebana na yo na degrand musala na ndenge ozosalela nyonso to ekoya yango nalakisi bato musala na nga onga na sali nyonso to wana nayebi ke osala nini ekoya nango na nsima donc ndenge nalakisa bato kaka ke musala na ngai c'est ça. Cœur d'une femme mauvaise ou bon? Bon, motema ya mwasi na ndenge ya mabe. Motema mabe. Ils en a plusieurs volets. Oui, il y a plusieurs volets. Na sali yango na 6 épisodes na kati et puis na betaki mingi histoire ya mwasi oyo aza na comportement mabe ke mutu asungi yo ozongiseli mabe. En plus, kota la maman nanga bien quand ndenga kufaki, ça veut dire que na degré na bolingo ya zalaki nango ya koede mutu, mais moi si wana a zongiseli retour ya mabe. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de cette très belle et grande interview où a plutôt passé non Myriam Central. Alors Myriam, aujourd'hui là nous sommes face à l'actualité où a pi mibali ya poto baza ko réclamer ebele ou mon alinga ki fi moko ya artiste et comédien akomi kuna na poto et komi susu yete et komi su ba mibali mususu ba déception ba cas grave ba super poto baza ko réclamer toujours ba artiste et comédien. Je me demande ça se passe comment, pourquoi? Bon, pour na wana ce qu'on a la réponse na ko pesa ote. Parce que nayebi ke na libala ezarana no batumi balé fo bozala nano na même morale. En plus batumi balé fo bozala na compréhension. Et lo ke batela libala ezaka ko se comprendre entre binomi balé. Ce que ba panzana ka kuna ngana yebite soki ba welela ka nini. Loko ngana za kishasa mamba poto na oyeba ondeni. Ozomona donc moi na yeba ezate mais ngana yebi kake moi si na mobali faut bozala na compréhension pour bozala na libala na bino bien omoni climat eza na poto na climat eza kishasa eza différent tam singo na ofifa ba moi moko boye ya ofifa malili moko boye ya yesi kote na mutu nga pese kote na mutu sko tango boko kuta na esika moko boye bako batela ba climat na bino po bo batela bolingo na bino bo bandaki déjà banda na kishasa omoni donc c'est ça. Merci beaucoup, numéro de téléphone pour na batbana bezo contacter pour plus d'infos. Ok, merci beaucoup. Merci Nabino Nyon Soto Bolandinga. Oazana pour ça vraiment ya ko zwangai to solola to benga na ndenga mabete to solola ou to na ba question et puis pour na mambo ba makamususu ba filmer ba nini en tout cas je suis dispo. Numéro na ngezali plus 243 81 53 229 plus 243 81 53 229 wana numéro na ya WhatsApp na sale la ka donc okomi o sali nini oko ozwanga moko en plus bota la filmer ba balandi émission lelo bota la filmer beaucoup comprendre na Légende TV na Légende TV beaucoup comprendre nini o ngana lobia wana o eza na kati pe pour comprendre le degré à capacité nanga. Donc c'est ça. Félicitations, te voir déjà, ça se montre déjà que non, tu es une fille bien et puis sagesse, na intelligence. Tu souhaitais que non Nzambe apambolayo ou émerger. Merci beaucoup à toi, Jérémy Lemba, mon confrère, le journaliste. Pourquoi pas dire un très grand merci à Paola Schengen, Kilo à Londres, Motema Floris Aombo, La Force Tranquille, Cornelia Douci Givenchy. Merci beaucoup à toi, Lydia Kapajika, Point Faible Nangezayo. Merci beaucoup aussi à Maman Chantal Mampouya, sans difficulté financière. Pourquoi pas dire un très grand merci à Maman Fifi Lukala Yawili Moucheni, le véritable code mondial, Prince Kapongo, le sénateur depuis les États-Unis. Janvier Makuluka, monsieur l'ambassadeur. Merci, à la prochaine, restez toujours branchés et abonnez-vous massivement sur Trace RDC News.